Et voilà, fidèles internautes, un réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers notre émission Magazine Kun X et à travers notre site EHP Media. EHP Media, je dis à chaque fois, fidèles internautes, que quand on parle de EHP Media, on voit directement le patron, le propriétaire de ce site, ce bien et bien Monsieur Edo Amani, qui est Ramani Kota, Anaconda, le grand serpent de l'Amérique latine, c'est bien le bien Monsieur Edo Amani. Mon thème et maman, je le vais Amani, vous veut dire papa yaba Chancy Amani, papa yaba Maria Fézé Amani, papa yaba Lioni Amani, vraiment la princesse et la famille Amani, c'est bien le bien Lioni Amani. Je te salue là où tu es, tout le monde, la famille Amani. Voilà, fidèle internaute, vraiment, je suis vraiment très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes de respect pour suivre cette émission. Et alors, fidèle internaute, l'intérêt que vous accordez à cette émission vraiment nous oblige à répondre à vos attentes tant feu se peut. Et à la présentation de ce grand magazine, c'est toujours moi, votre humble serviteur Marchevêque, qui me dit autrement dit 10 à match parce que on coloniser qu'à faire et je ne cesserai jamais à coloniser faire. Je suis 10 à match et je resterai toujours 10 à match. N'est Messido Amana Lobaka, compatriote à EHP Media, c'est bien le bien marche avec Mbedi. Autrement dit encore, attention, parce que Mikolo Babito a un système de charge, de dépense. Charge, de dépense, désolé, vraiment trop. Ça y est, baton poukou, ça y est, baton poukou. Veut dire balobi que zala nanga bien, so zak musulman, zala nanga comme musulman, so moni nga pesanga, salam alaikum. Ceux qui posent chrétien, ça là n'anga la ba chrétien ne bazala boboto bondeko. Mais ça to pesinga face ya salam alaikum. Na sima kuno zo pesanga boboto bondeko. Nazo ye bayota. Nga penati lelo nazo ye bayota. Pena ye bakote. Hein, oza nani nazo ye bayote. Merci vraiment, je tiens vraiment à remercier une fois encore de plus Gloire Nguendo, le caméraman le plus expérimenté de l'Afrique entière. Ce que vous mon abisso o mobimba oyoyo. Et c'est grâce à Gloire Nguendo, le caméraman le plus expérimenté de l'Afrique entière. Rien à dire, rien à prouver. Parce que l'Afrique centrale, l'Afrique l'Ouest, mais Gloire Nguendo, il est le caméraman le plus expérimenté de l'Afrique entière dans Mobimba quoi. C'est Gloire Nguendo, rien à dire. Caméraman, display quoi. Vraiment merci beaucoup, vraiment. J'espère que Gloire Nguendo n'a bougé moi mon cœur. Ngana linga mingi ba soda o balobaka na ebike bana poto botuni marche avec ni marche avec ni na salinga yo na linga mingi ba soda o baliwaka trop na sepanga ba mission faire parce que ba mission faire soko tuna bango balobaka ya te ba mission sunne ba likoko momo tshai micro akomi likoko maliko ma ko lobate mais ba mission faire soko tse bango micro balobaka. Butsi ko kanela nga ba leader mususu bo kanisanga butsi ko kanela ngai atua la pesi ba leader wala tumbote ba leader wala tu wala yo kanisanga la pesi o mbote o tu bala ba céder la wala vraiment nga la finga nga tinga na tika micro na ba vérité vraiment ya ngwana vraiment na pesi bino tumbote na pesi ba leader tout na pesi ba mbote vraiment na ye poto kutana na mwana mobali oyo baziste oyo nga lo ba faza ne chanter. Parce que basiste on a display à bien. Donc basiste mais azolia ba chanteur musu na display. Basiste Ferro penanga ya mawa. Basiste Ferro display na chanteur. On dit classement wana ba Nicodème ata wa boya tangi na classement dina ba Nicodème. Classement dina ba JDT parce que petit nanga Peter Mbeda lo ba vie qui bogar na ba classe. Si vous avez bogar, vous avez une classe moroboé. Qui est ta classe à l'école, vous avez bogar, vous avez l'équio. Donc, vous avez bogar, mais vous avez première. Et vous avez bogar, mais vous avez cinquième. Si vous avez ça faire à bogar, il soit en sixième. C'est bien, bien. Mabouma, vraiment, nous avons un bon. Bonne santé. Kimia, talara nous au monde, donc Yanyama. Bonne cheta. Moto ayambole padre Nika Boronina super na Ferrari na palin kitoko bandisuma bandeli bo bandisuma babakar lisusu mama Ferrari wana sala bien te quand même yoye biango musique etambola na nyonso etambola l'art mutuka beauté voix surtout voix voix faut za la kafu pour batu balanda rayo yemba rapé mambo bien
yeba pe oyemba naki jo siko naki momi nde mabe yeba pe oyemba naki jo naki momi mabe mais si ngana ebite est-ce que ça ba musicien o baza ba jo pe ba momi baza na bango bazala na bango ba na bango ebele bato pe bayebi bango bayebani pe bayebani baza ebele tokotanga bango te mekana neti te neti ataka mwa lettre liboso kaka lettre liboso te neti mutu te lettre liboso tosala un système à toilette sobwaki on a toilette baopesa biso réponse. Merci vraiment. Tout ça vraiment na misère faire rigoler l'artiste vraiment c'est bien Mabouma oui bassiste à faire rigoler. Ah bassiste orchestre munene babiso ozobete pas faire rigoler les facilité. Pour bazo en orchestre on a des facilité. Un mot personne ozobeta na maison mère ils ont facilité. So ozobeta pe na pas era de pub de rôle El Matador on appelle ça facilité pas fali popa. Et pas héritier ou à taper boss live et à facilité. Et pas papa chéri bina dama et à facilité. Mais là l'autre ça nous a la Mabouma boni babi opé nze botelé qui trop. Te kitoko ya mabele. Bele zo mabele nene. Babanga te kitoko ya mabele biso tu toyebi. Mabele nde mokonzi. Baba kana lo biso kitoko ya mabele bala mabele. Te okobala mabele te po nzambe mutu ayebi secret wana donc biso toyebi ke toza mabele mutu ayebi secret ou bien eza tata nkolo donc Barbara Kanam alobi ne bien mais atikela secret wana nzambe secret arani c'était mai tout etaki artiste parce que ils appellent ba tout ba vite appelle musicien mususu boye alors les abonnés musicien te secret arani non familial. Il faut où taper déjà dans parler. Donc c'est grand que nous déjà aux beau bah misupe bazara na bon beauté maroko mabo. Parce que y a dans le beat ba baza peut-être aza beauté un musicien aza beauté rosunga peut-être non comme appelle moi street. C'est que les araza propre sukola moi trop pour na ba misuba linga maite. Et aneti ba petit na biso ba mise mususu ba orchestre muso na yebi to tangara te ba sukola te o bangani makala te ngana go banga makala te ngati na oso la boye na mutu wana sara makambo na yebi o nani ngana go banga makala te do ba mission bazana ba sens que ba lava te. Moi bakoma bo ezala te pour sukola raté. C'est sukola raté. Donc il faut sukola en plus bakenda zandu trop. Ndeni. Ba mission wana na ora otanga ba perpète. Talara bakitela ba mo ba système perpète mo 1500. Te kasi ba odi ade na carnet bani na bombene na kata carnet batam na kata carnet ba petit na bi bakiti ba luka ba plan. Est-ce que ça m'a bien? Siko elo ebo ma bango yango wana. Tellement tout le monde tambo na bakar bisotu nitinga na lega no page ya bakar normalement boulé moi brique $100 brique $20 brique on a 24 chambres ouais les padres ouais non kuna tinga na na salon mo la chambre ouais les padres côté una omega te leader mo hote na baje wana butsigolo baboyo yango le chazo bisela na ngap tout ça sala na mo jiona to me na jiona ndeyo mona faire rigoler na bil na ole là obi ba comparer mondo kangami na biso ba comparaison monsieur arabien te bi ke bon il parle na la robi na mona pala bil na mimosa on a pas parler si on a tuni bil faire rigoler na ole là. Donc mutu na lar na kwene mais o nga na yebi ya patron nga ala na lar pour nga mona ba bien fait ba bilo na zara no ba parler donc ala na ba parler ya nyama donc yena na mvoma ndine bi mvoma te na yebi ka mvoma mo eza gindi vito te mvoma Didi Lacoste na yebi mama munete na yebi mama bi te za mvoma te mvoma onga na yebi so gindi vito l'international patron ya dega o tanga na yebi te Didi Lacoste bide misa mvoma zala mvoma ben mvoma Didi Lacoste mvoma te misa animateur na Blaise Caractère misa mvoma zala te
Blaise aza animateur simple, aza animateur. Azalaki oyebi bien ya Lacoste, oyebi bien maman nzoto, oyebi bien. Biso tozwa epa mutu te. Azalaka ni na palente. Akokai pe kozonga mso pa vanda ya bika ezala ngono mbali boso te salonga na ye pe mais azonga na ye mais siko ya turo azongi te bino bozwi. Te Blaise azalaka na palente abeta porte ni normal tofungola talaka aza pe master toyebaka pe kala asala pe musani bien yo pozano yebi bato baolanda biso pe bayebi aza musicien mutu te akomande musicien na biso. Bon so nayebi topesa nga réponse te ye na mvoma na koleka la. Nani? Ferregola te na mvoma. Ah. Ferregola na Gindi Vito. Te mvoma Didi Lacoste. Monelo mona loba ko compara te mutu o azana ngote na o azana. Faut moi respect zala. Donc mvoma lekie. Les padres a muta osani ba. Bonebi goto. Tsote. Koto olobate. Koto sko olobate. So vérité zana ke no mo muke. Les padres muta osani ba fitsote. Oyebi Ferrari wana ntambo wana osweza combien baka msu eleka ya ba jaune bomona ra ezo leka eza fola ngana na ngokuna ekipa ngote kufa na bula carni non roza pena roza ngana na ngo ya noir carni comme on dit eze pele carni utaku yanga kuna pesa ngo mbembe na kipa ngo te vana carni nango wana una mona deja ke mutu mo ba mo tambo wana ngo uzi prado na chaîne to mona yota uzi prado pour le bakara ngode na chaîne wana eza mama ba Joel ki moi ki tikela ba kuna ba soda na biso mboka nde biso to bunda na musique kana tu uzi chaîne pour pesa yo prado tanga kara ngoti carni na kombo na mbembe bembe eza ndenge moko na car o a jaune wana o mona ekufa na boulevard donc eza ndenge moko donc akuna kipa ngo te mais o ekufa na boulevard basutukela ngo mais ya bino Ferrari ekufa te te ya biso Ferrari bande ekufa na boulevard te non etelemite na nzela mais na babo fezo kufa nango non ekufa te nde to temi boko wango elelia wa le padre leki. Donc ils sont à l'aise, donc car ils ont raisonné qui tout en plus ils ont tout neuf. Donc kafu ya mombamba. Biso ya raté que oh neni ve le bleu côté na planté na que non na kin ba na bank ça va non côté. Et bien on mise au PA ba plan bon ti. Te tant on est les quatre au moins somba ba plan na 4 ya maison. Oye pena bo 0 km. Ah on va faire na bino na 0 km. Kasi omoni siko place na kangio ya cher omoni siko ya cher na ebiki za cher en plus ba somba ngo cher 0 km ndimelanga to poussa no pembe na olaxo kilométrage oyebi nde batala ngo na olaxo so timbeli na otimso ta kilométrage ngo wa. Merci beaucoup. Est-ce que tu comprends tout cela biso comment? Ouais, tout cela. Voilà, toujours continuer pour moi émission Nabiso, nous sommes ensemble na artiste Nabino bolinga musicien Nabino faire gola mabuma base kilo pena kilo yozara kilo ya wapi ngana kilo nzoko donc naturel mabuma base kilo ya nzoko en plus numéro 1 ya mboka Congo. Maman Geneviève Amano moni yozo pekisa ngayo marchevêque itika moni zo bamone babana ngai numéro 1 ya wapi ya Congo. Donc bientôt là on commence côte sous Afrique. Donc on a mis rendekio pour comprendre on côte sous Afrique. C'est là. Est-ce que ba charge yozo luka ozo monter que ça niveau na yo te ba charge yozo luka. Ngana nyamani tumbad. Na bano bunda kala donc ngana bi charge à Congo. Charge. Ce que yo bio. Ce que le fombo za wapi? Appelé Mimish Bass aza wapi? Est-ce que you dogo chaute na kilo bumbu te? Pope ba niveau mo wata yo mo kilo bumbu. Basi c'est ya kabose. O za niveau mo na yete. Pour kabose pe ba beta orchestre mo na pas ton faire gola. Même si vous avez un niveau mo na basiste o ya kabose kilo bumbu. Et ça la bien tant zo ba ya Congo zo ate malamo zo toucher ba Mimish Bass zo toucher malamo ba lo fombo. Na ebité ata yo mo. Ngani ga bongo sa côté wana. Te côté on est go bonga te pour isa bongo batu ba yebi numéro 1 ya mboka mabuma basse. Oyo ndi ba disque beta te.
olanda nde badiske ezobeta te natuni ona ozolanda te biso mutu makasi so ozolanda ocomprendre yo mo mpe nde ofanda yango oyebisanga mabuma basi antuku oza numéro 1 ya mboka na biso nga na boyi mpo peut-être so na bongo mishi baza koseleka mpo ekilo ya Congo ntango na koloba bongo omoni ye no moto ozotanga no abetaka wapi mwa leader ti orchestre ti totikaka bablage na soda molongo totikaka bablage mosusu totikaka bablage mosusu abeta à l'époque aleka esila aza leader asala orchestre yo kobeta la orchestre mimishi basi te wapi esalaka wapi na oyeba pe te atobimisa cha na ye moko album neka mingi te ezobima aza na poto album neka mingi te obima kala mingi te ebima bachance ebele mais aleki yo te te aleki nga te donc ndenge olandanga bo ayebi ke oyo aza nyama na etumba ayebi ntina osola bo ayebi mpe ke wana mabuma ozosola na mabuma ayebi koforce na te bango tu bayebi na bavie na biso tu ya kala baza na bango ti babeta mpe bata na bango eleka te mais bayebi ke sikoyo eza mabuma nga na olinga mwa toyeye mwa tiko otaki moko boye lokola tozobeta masolo ya babasiste est ce que nga nalingi kaka babasiste nini oyo omona so mpo fande oza moto tokoloba te kaka yo oleki babasiste nyonso ya Congo babasiste nini oyo mpe nomonaka soki azobeta olobi te ye mpena alikolo na nga supérieur par rapport na parce que même ata na sport oyebi baceinture noir bazalaka baceinture bleu mpe bazalaka nayebi te quand même yo moko na ozala très ouvert banani oyo omonaka mna baalikolo na yo Prof Gabi namona Prof Gabi na bassiste Michael Jackson oh nini oluwa te na oyebi so vérité ti na ya Michael Jackson donc na enviaka bango fort baleki yo bango ouais oza motema bebe poni nga na sunga o bon okoloba no eza yo nga na bandi kilo ya bumbu bazisaka bose okoloba no kilo ya bumbu eza na sens te okoza ata kilo ya kishasa te me ya bumbu eza na sens te babasiste babimaka ti donc so ozaka ya bumbu seke oza aventure donc fo ozala pena kilo ya mboka tu place babasiste vango pete donc esala bien te mpona Fredi Ndongala irlandais donc ye pena yebaka azalaka na basede tout donc ye mutu azala placé ya sona yembelo bando nanga bafita internet bosunga nanga mission te mais na moi voir ko peut-être o se rappeler nze bon to papi matala tala tok wa nzembu no nzembu no sai siko nzemba walo basi oyembela ngo fo ozala banzembu neti ba na peso exemple nzembu no yembi siko elala nano to papi matala tala osa yemba no ndo yembi na ebandeli osa ndeni na misende yemba no edoni lomo to tango osa tok wana siko bato baozelo ndeni bafanatique baozelo ndeni nzembo ti nzembo ya rabongo te do fo ya na l'action nde basala nzembo na l'action te nzembo no yemba yango wana nzembo za ya walo basi na l'action nde basala nzembo e salo pe bien nzembo kangi bongo bato basepeli nango ekangi liwa nga na yebi yango te osana nko te ntango mosusu mpo na oseka eza na nko te nayebi yango kutu te nayoka yango mpe te bon tokende tolongoli yango changa les mam oyebi nzembo wana changa les ouais changa les nayoka yango mishi basi ouais à l'époque ntango azalaka bassiste avant mpe oyemba aoyemba na ye me nga numéro 1 na bango yango ntango naoloba numéro 1 na bango na ndenge nini bango bavandaki babiki yo numéro 1 na bango elo nesali yo za numéro 1 na bango souligner bango déjà na 4 minutes nalingai na faire comprendre tous les bassistes que na champion donc na vanda na mata na vanda na niage na otala bango na se olakisa biso na guitare noki oza champion
problème te yo nde siko fo ebisanga nde nana besoin mélodie boye nana besoin mélodie nga nalingi ozuli so guitare banda na biso nanu oyo babwakela oyo mpe na kote wane babwakela oyo nalingaka fort ndenge animateur Goldberg Blaise ndenge abwakela yo kote wana wana 4 minutes ah bon toyoka sikoyo fidèle internaute nga nalingi toyoka kilo ya Congo toyoka ye tokoyeba kaka ke no soki aza likolo ya mimishi bas to aza likolo ya walo bas to aza likolo ya kilo ya bumbu ya kabose to aza likolo ya lofombo totala nano toyeba nani ça l'a bien quoi. Voilà, kokitsana guitare te, kokitsana guitare. Non. Boyola ondengeni. Tes guitares faut bandon peu moi dimi quoi na ajacé. Les singa boye simba sauter. Bon et simboro mon salon on a nera ba chérie. Donc ouais on sa musique pour la chérie pam. Oyebi déjà bakope belo déjà na posa là oza déjà donc et déranger au monde qui donc oyeba non et comme arelo mo boso vandi non betela mon chéri na nganeti Belé.
Moni non beta landa. Ça c'est une différence qui faut voir. Pour il a fait la main. Pour moi, je pense que nous avons gagné. Donc, allez, donc, on a pris un sentiment dans le podium. Mais donc, tout le monde a fait ça. Et ici, on a les Wanozoko seleto lo baso. Marka uza ndima mnenge no abetela rabino. Ah. Bon, mais ndimi te ke lo ba bongo. Po ba mise moya ngambu moya ok poto tanga na biso ba kombote. Ba mise ngambu mo ba lo ba ke bino ba betela rabino. Marka uza mission nga bi ba mise na ba ke biso ba betela rabiso e bongo bango ba tamba boa Verigo Star. Est-ce que Verigo Star abeta la groupe na bango? Po bino Olivier Chimanga tabetela rabino. Wangana est-ce que Olivier Chimanga alors qu'est-ce na bino? Yo sola ina marka uza ebiso ke ebiso ni ba Olivier Chimanga betela rabino. Zela non sola na marka uza ebiso ni ke na sol busuna bato kesse moko boy. Balobi ke bino ba betela rabino. Na memi micro na nge ba marka uza na bi marka uza bino ba betela rabino. Marka uza bite biso betela biso denga bi bato kesse bo balobi bino Olivier Chimanga betela rabino. Marga uza zonga bi d'accord so biso abetela biso e bongo bango ta babengaka Verigo beta na groupe na bango lobi non so na landi obia biso bon d'accord soki biso babetela biso donc lobi te ke babetela biso bongo Olivier Chimanga na groupe na bino oyebi ke biso nde to kemba na studio bongo
yebisanga no moboko ta na ba caméra na studio ti ndenga na obimisa style o na obimisa siko na namiore bengi singa na we te yo mo pe omoni pe ka ndo be parce qu'on a lingate na yebo te so bengi singa na we te oko signaler pe ka atangai mabu mabas kilo nzoro numéro 1 mboka Congo ndeni na leka na zo mo ba image na ta studio po ba bandima te mbamonga na osola na oyebiso déjà yaka tant na yebiso yaka nga na oloba na rage ozo ya moi pour na moi système des ala ba boya te ça va banga poto na ozula mino ba image wana ya kata studio na bango siko na hebite est-ce que toko sata mo lo ya lo fombote nzambe na bino nzamba ba basiste ya Congo na opekisa nzambe basakana na ete nzambe na biso aza nzambe te aza fombo lo fombo na biso zo bosa na biso lo fombo asala trop aza vie na biso ko zo bosa na beta na mpiro zo bosa na yango na bit aza vie na biso ko te nzambe te nzambe kilo ya kodo numéro 1 ya ba basiste ya Congo numéro 1 zangai lukele komo mususu donc c'est non bete lo ne beta na lo ne nebi okokano ngote me beta na lo ne elo ne siko na beta ngo ezana chant mali nyeti ya cocktail beta cocktail donc na beta chanson na beta mélodie na voix sala no sala biso moi siko place to kabwana na bango yango wana donc différence ya osakana te ndenge Diego Scram motema ya tani ya Zola alingelaka donc différence toyoka elo ya goda le fombo binose kabuya nanga yokanga mwasi na yo sheri nakobelela yo zonga la kosila nzoto ye baninga bakoleka na feti babale na babale ngai moko na vani na ndako susi ya mobali nanga. Merci beaucoup. Tobandi vraiment koshite ngasko na lingi poto kabwana mamba kita tumaki to so senelo na yo siko na iloko lo fombo na so yo bio baksani nelo lo fombo betu ya mimisho baksagiti o so bio baksani donc ye ve godel ngami mbwesu donc na yini besu na mbwesu kombongo so moi donc na yini su na mbwesu donc eza nelo ni mo abetaka na bimi studio tout ça déjà à niveau ya ba vocal donc bientôt là tout aussi ça donc t'as la ratio comme vocal les arrations musique dans studio ici là bientôt là les padres avec ça va monter quand ende zalara mais tout commis presque à la fin plein bimanon kalaté tout pe sa date boyoka donc na ko pe ça rapidement ba moté na ngai et pas ya Benetou Loma moi si ya Mwindo tout moi si o yelengi ya Soukali Maison Blanche Tour Eiffel Benetou Loma na pesi sumbote nanga na Freddy Ndonga la Irlandais na ebite na tombola mo papier ba msuba yo le la pamboza net na pesi sumbote na Salon Mickey Shop Newcastle na pesi mbote na Nadine Mokuba na pesi mbote na Patrick Chiba donc studio ngana lingaka na loba vérité opté obombela nga studio donc solo la basala ma solo Papi Masuta donc voilà na pesi sumbote na Alexandre Paulino motema ya Victorine na pesi mbote na Major Zolozolo tout ça didi vena ngai na ozela fin mo na ozela ozala to sola rani zalaka na pesi sumbote na Yolande Malula mwasi oya Miliki Espe Gomez mwasi ya Le na pesi sumbote na Sami Ndombele Didier Masuki wana confrère na yo na pesi mbote na ya dada Candy Shop belata moi deto Suisse
soki na obakisa moto ayambole padre ni kaboroni na nzambe loyembo moto oyo akangamaka nyonso ya champ donc ye wana. Merci beaucoup, merci tozalaki vraiment na base c'est monene o to tuko solo là et c'est monene moi na mobalo ya pembe ya kitoko na groupe ya Frère Gola wala ngala soutenir na bina soutenir bato ba mo makasi bato basala musala bien et bi ke moi na mobalo ya tongi singa lobi oh non ya chouchou de ngoto tongi singa chouchou de ngoto lobi oh non bourara papi masuta awa chouchou de ngoto tongi singa boy papi masuta ngala lingena mona ngala lingara western réunion western tinanga na western et ça la bien makasi lo ba tungisi ngana boka so ba soko salinga na western ba ngano to balane libela vraiment na pesio mbote place aux alliés sans oublier major zolozolo na pesio major zolozolo bisadidi na pesio mbote kara bango wana on a boa ki soki na moni action bien et pas papi masuta en tout cas vraiment na continuer au boire yo vraiment na profiter pour na boire héritier bêta na pesio mbote bogar ya kave na pesio mbote place aux alliés sans oublier balobi mingi kaka Feruzi Gola na tira la na ye batu nyonso ba kiminga batu nyonso ba kosinga mais na tira na Feruzi Gola l'ami de Barack Obama le vrai américain noir yazaki na ville à Chicago comme na Oyowa moté